Mbote bandeko bino muto mesana kolandanga na ye na message oyo ya pasteur Bameko Brosta Charles ndenge ba congolais ba telemilie nga naza contre yete naza pe pour yete ngai so attaque musana nzambe soki na ina attaquer ye na attaquer na parole parce que jusque là péché biblique oya sali oyo toko landela ye péché wa nazo mona ngote natali ba vidéo comme mingi mais malheureusement natala ba vidéo kaka 10 minutes 15 rares ou bien na sauter na kokuta eloko mo bobale a traiter ba sali na nzambe o bazolo bana ye na bat mususu wana ba basi ko to c'est pas la peine mais mi bali o ba déclarer que ba sali na nzambe na ba ndimi o bazolo ba pona ye abengi bango ba insensé abengi bango ba insensé donc abengi alimia na mbuku ba insensé allo bandeko na kolobana ba obalandaka faux pasteur mbuku na obalandaka ye na oye sabino ki bosa l'attention parce que le monsieur a bien lobaté na bino bosa l'attention le monsieur a bien lobaté c'est pas un prophète de toute façon un prophète aza mosakoli aza na mosakoli donc soki yo bandi ko landaka ye ezala mawa mingi na bino a bien rien na reprochaka ye awa asalisa anniversaire na église à l'équipe à Limia, à l'objet comme eloko mo ngaza faux pasteur. Mais ngana koti sur eloko, répondre ngana eloko wana pour peuple de Dieu à comprendre. Ce qui est ko koti ngelo mo ya Bible, ngana ko leka pour peuple de Dieu aye ba so za soloté. Mais il est incompétent de répondre parce qu'il est le côté. Dans le baki pasteur à côté ya mondimi asala anniversaire te. 2 anniversaire à au salon d'église, ça c'est une fausse doctrine. Donc il est maudit. Galates 1, 8 à 9. Si on a zoloba, pour nous l'examiner, que na moussa l'anzambe pasteur, na tchaka toujours verset biblique. Oh ya kokate. Na moni nga reproché nani Charles Bameko, ce Bameko, ba verset utilisé nga bi vraiment un prophète, un pasteur à cause de l'onate. Ndeko nga soko chance sur la vidéo oyo, landa ngotina suka. Pour nous démontrer bien que faux prophète Mbuku c'est vraiment un faux. À un niveau mon na Jean-François Ifongi. Donc ayebi rien. Donc l'examine tout de suite. Donc musikate. Alors zenati labno eloko moko boko yokaye azoloba. Bocha matoi na bino na biloko ya azoloba. Tolanda. Toute l'alliance de la sorcellerie qui a livré vos âmes dans les eaux, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres ou tout tribunal des ténèbres dans les eaux qui condamne ma vie, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Tout époux, épouse, tout mari, toute femme spirituelle qui vient dans la sorcellerie ou des esprits des eaux soit renversée par l'épée de l'Éternel. Toute condamnation à la sorcellerie dans mon lieu de naissance soit annulée par le sang de Jésus. Toute chaîne de la sorcellerie qui bloque ma vie soit brisée par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont transféré dans mon foyer soit détruit par les faits. A commis dans Zacharie 9:11. Papa, il y a si on va prier, on a pensé à appeler à commis limino. Ou c'est quoi? Est-ce que la Bible est-ce que la Bible paloba on prier pour la monter, c'est la Bible faut me taper ça va prier. Ça c'est la sorcellerie et puis vous remarquez pour ça à terre la sorcellerie bazomani. Voilà, alors bandeko. Na me kana encore répondre tatoyo. Na kangiye déjà.
Alors bande konanga tango landi prière oyo ya lobiao prière wana eza mabe toke ne pas tozonge pai tango yo zoloba alobi le prière oyo ya tangi wana prière wana eza mabe na yebite est-ce que prière eza mabe si cette dame a un problème lié à la sorcellerie et biso ba noir surtout ba noir nazo ba kango ebele toza maltraité combattu souvent dans la sorcellerie et lorsqu'un sorcier a attaqué yo c'est tout un réseau de la sorcellerie aux obundisa yo alors tant na yoki prière et owana babenga en prière d'autorité te ils prenez l'autorité à essayer à prendre autorité na milimo mabe est-ce que oyo toyoki ya lobby est-ce que ça mabe tala boyo kanga bien tata oyo ayebi le côté d'abord ce qui a ça mosala la nzambe toke ne pas être zonge pai na le bana le ko so toke ne pas être zonge pai so ko bolandi brosta na yebite son prononcer comme mabe Charles Bameko so bolandi yazo prêcher parole bolandi tata oyo na yebi ko prêcher non toke ne pas être zonge pai na Bameko na faux prophète oyo oyo bo prêcher na moi je vous parle en tant que pasteur na landa enseignement ya na landa ko peut-être ya na yoka soki mi balemi satu ya Bameko tango zo loba malgré ba biloko mike ne tonga na zwaki wana yepe asaseki anniversaire na église mais soko zo azako loba azako prêcher azo kebisa ba na nzambe sur le combat spirituel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous enseigne sur le combat spirituel. Oh, il y a le côté. Oh, il y a le côté. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous enseigne sur le combat spirituel. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas... Mais les apôtres ont été combattus, les serviteurs de Dieu ont été combattus dans la Bible, c'est écrit. Oyo, c'était la fatigue. Ngala zoe sabino, na koko me ma pécheté. Mais na bisibino ke mutoyo aza avancité. Tozo na prière. Alobi so ki mosala na nzambe. Apes oyo na basa bien en troisième fois, so mosala na nzambe apesi mon demi prière, c'est de la sorcellerie. Bandeko. Ngala sina délivra plus de 50 personnes. Toko kuma même ça. Ba nyonso ngana délivra, ngam to la pesa mon prière. Oyo nyonso ngana délivra ngam tu pesa bango prière poto kota na nokuna te na tozo ngana no seba muke. Ça fait 2 semaines mama ya muluba abenga nga ayebi ba prière na ngai salani na kata famille na bango baba na bonde la bango na passer mususu mais moi nazo kende ti mwana azolo ba suste azako fongola misusu te na fongoli portable, na mon article message. Papa nazo lukayo c'est sérieux. Na bengi. Na bini na papa, moi nazo le basouste, moi nazo fona pe misouté. Bon, bébé sur 3 ans sur combien? Azo bela boy. Azab na Afrique. Pesa kombo na pesa kombo para na mi bale wana. A pesa nga on bondeli. Na sali prière. Nabi bonde la prière oyo. Soko sili siango pesa unique para ba parents kolo mwana babi misaba no baboy bana plein pouvoir ya ko bloquer biloko wana pesa bango yango mama zo yango na Afrique pa bazali moi c'est non ba no sala en prière na ba 23h mama wana benga papa mwana fongoli miso nabi malembe abi afongoli miso lobi nango oh papa baloba ki fallait ça la boye ba ça on sousté lobi nango lobi kuna babimi alors yosko fo pasteur nani mbuku mama wana akoyoka yo likapozolo baona mama wana est-ce akoyoka yo likapozolo baona mama na za expérience nanga ndenge akosakana te na uti ko délivrer 4 personnes mikolo parce que ça musala nga ba prière ngai mtu napesi bango ngo na pekisi bango ba prière ya kotinda moto c'est une vengeance
moi na nzambe asaka vengeance te. Na kenda na Suisse bazo kanga nakuta mama moko na mwana ye banda mwana wana botama ti bakusi 22 ans bala la mbeto moko nakuti mwana sa diplôme na kei na koti na ndako wana na zongi na pesi mo ba prière na yebisi mwana salaka ngotongo midi pokwa grâce na nga na ba prière wana mwana wana zwi diplôme lelo azo sala place a pamba te nazo babo bazo kanga na boy kotanga kombo tokani tata musicien moko abenga nga ça ne va pas moi c'est moluba parce que ngam avant makambo ya Tshisekedi baluba na benga mingi tata wana amela masangani mai azo ko tika mote na bina bon na pesa ka batu so ngo délivrer yo avant de délivrer na pesa des prières pour ebe bisama biloko eza na nzoto na yo te on a pesi yango parce que abana osala teke akumati 14 5 mila masanga na pesi ya prière wana ebe bisama biloko eza na nzoto asali 3 jours ameli masanga te abenga ah pastor oyebi ke tina ko délivrer ngaza tenga pour nani mais prière pesa na sala 3 jours ngamela osuma masanga te mbuku oza vraiment fouteur de merde hein. Alors na ko l'action prière on a pesa ka batu avant na délivrer ye hein na l'action on pose que na uti ko pesa ngo batu sikoyo mais na sisa no makambo yo zoloba parce que na zuka maba note na sisa no makambo yo même 4 minutes comme ça na zonga ponga minutes ngeza ka mingi te bolandai piscine mokaka to na tout la piscine à Bethesda a pesi révélation paté à bango à sorcellerie pour que l'on a côté à sorcellerie pour na yebi amote mais bango tellement ba côté na ba pratique on ba so ba cours à sorcellerie ya on ba teya ndeko ni so ça la question posée na ce que to que la ba prière ba pesi maman na kufaki. Alors voilà na zuye li susu na lobi na bino tato yo so na landi na ko même 20 fautes na côté na chaîne na ye ba maté ezate bamate ezate. Alors nani naukali ndeko moko ya mundimi alobaki na ye toyoki ndeko so dénoncer mais prêcher na liloba ti lelo azo ko prêcher liloba te parce que nazo c'est là hier boyo kana yebisa non so ka prêcher 3 thèmes ya liloba na nzambe na ko zoina na plus de 5 fautes. Je vous préviens déjà na ko zoina plus de 5 fautes. Or mosala nzambe oyo ba mosala nzambe okozo na faute te okozo na berere. Bon, par hasard, peut-être il faut que ça. Mais on reçoit les bénéfices, on reçoit la faute. Alors, il y a côté à sorcellerie, pour aïe bien côté, pour à la sorcellerie. Ah! Mais, bandeko, Bible était une sorcellerie. C'est pas possible, hein? Jésus dit, livrer et les bons blés croîtront ensemble. Livrer, c'est qui? Bon, mon niveau? Bon, mon niveau? Bon, mon niveau? Dalila était qui? Oh, quoi ça, Samson? Aginani? Envoûtement. Azaranani? Dalila, Azaranani? C'était pas une sorcière? Oh. Jézabel, oh, y'a bana Israël, na idolâtrie. Na lobi yango. Moi, c'est Akab. Aginani? Ndeko. Ceux qui ont na lobi, oh, ça me sala nzambe te, hein? Nimela ka passe éviter. Au moins, dans le moment où il y a faute, et puis, dans ceux qui ont commis sur la 4 fautes. Oh, ça, ça. Alors, il y a qu'on prêcher sur célérité parce qu'il y a bien monté. Vous savez pourquoi? Parce que la chaîne y a accueilli. Et la chaîne est liée à la sorcellerie. Si on va répondre, on va répondre. On va répondre, on va répondre. On va répondre. Oh, on a mususu. Le coup, la balisaki, na boy ko lobaye sataniste. Parce que na biso ba Congo so muta bali to bali si, ba faut ko pese le respect. Mais ceux qui ba bali na zongi la on a zongi la. Bande ulanga. Bomoni boyoki ako prêcher sur célérité. Oh. Mais bana na nzambe bana ba kunisa bon. Dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. De Satan, là où il y a la haine, il n'y a pas d'amour. Bon. Banani bazana le royaume de Satan. Banani bazana le royaume de Satan. Bomoni mutu. Donc, aïe, ce n'est pas pour rien. N'a pas à cause de la sorcellerie. Parce que tant qu'on a dit que il faut que na mettre sur nani boma bon balewana baby du banza bete o mususu il faut que ahuta wapi
boyembi pa ya uta ye mosala alobi a mosala na nzambe azokumisa bato modele wana c'est que vraiment ça rien bon nakoya kobungisa po tozali na likambo ya prière mais tozonga su moke po minute ekei bongo nalongoleka libela toyoka ye mais ce n'est pas du papa ou tu koloba papa na soto loba lobiango yena nya ke pesa ba prier il y a que la parole de Dieu totanga na parole bandeko donc alimia donc namoni ke alimia aleki prophète na liloba po alimia alobi mais na prière wanto yoki likama mabete boyoki yango ye ayoki likama mabe mais alimia yebi liloba te so alobi yebi te Alimia yebi liloba te mais ayebi français ayoki français alimia yoki likama mabe te bomoni yango bandeko nanga prophète oyo bino bozolanda prof mosakoli ayebi loko te bon tina continue te parce que minute na ye kosila eza mawa alors nazula bino na baprière oyo nga napesaka bandimi avant nasala délivrance bandeko nazonga so nsima pardon bapôtre yoka badisciple balobi na Jésus Christ Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Luc 11, 1. Bandeko, disciples, ils étaient tout le temps avec Jésus-Christ. Mais pourquoi tu as dit Jean-Baptiste, Alexandre, Batou Priaka. Mais yo, l'exception de Lénini. Jésus-Christ, l'exception. Batouni, mais pourquoi je suis pasteur? N'a pas pasteur pourquoi? Mais pourquoi n'a pas pasteur? Mais moi, oui, il est maudit, hein, selon l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est maudit. Galates 1, 8 à 9. C'est un maudit. Paul frappe ceux qui s'attachent à notre évangile. Ce qu'il prêche là, ce n'est pas notre évangile. Ah, mais toi, ça m'a bien. Bapôtre, basengi pas Jésus-Christ. Mais nga kuto afa basenga nga na yebi déjà. Parce que nga ministère nanga soko ye okotanga Bible après on prier. Tango so prier na so yokayo. Na yamba mususu aya ko sala nga ba restation ya ba psaume na mama kanga na munoko na osala wana. Mususu ayo abano na tinda moto ngabi tika biloko wana. Ozomona ba yebite. Donc tango ba disciple ba ba na Jésus basenga ki c'est-à-dire ba yebite. Bon Jésus s'est dit na Jean alobi na apôtre Pierre à 3 reprises paie mes brebis. Mais yo yebi le baptême. Alors bandeko na suka ki wapi na bosani alors na zonga sune loko mususu na ba ifanya Alexa bino ba prier na Alexa ka batunanga na pesa la bango avant la délivrer. Bon, yoka prière yango. Bon, le banangai, ce que c'est diabolique. Fais ces prières matin, midi, soir. Yoka. Oh Dieu, dans ce monde de division, de violence, de compétition et d'observation, je vais demeurer dans ton amour. Garde-moi de tout découragement. Éternel Père de gloire, Dieu d'amour, créateur du ciel et de la terre, créateur de toute créature qui respire, créateur de l'univers invisible et visible, chef de tous les esprits. Aide-moi à croire que, malgré les tribulations, malgré les épreuves, tes promesses d'être libre, dans succès. Est-ce que prière oyo, anomalie n'est pas la prière? Parce que nazo senga pa nzambe, nazo bana senga pa nzambe. Tolongo wana et regardez, yami balé, il faut maintenant prendre l'autorité. On appelle ça bandimia on soyaka. Parce que prière d'autorité n'existe pas dans la Bible, mais il faut prendre l'autorité. Yoka. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur chaque esprit démoniaque qui établit les liens entre mon âme et mon esprit. Je vous ordonne. Oya yebi ayebi continuité na moza ndengeni. Voilà. Oyoki lo sambo. Donc soki mutamando salango avant de délivrer ye abali ko sortir déjà bitubana ya nzoto biloko ngo banda ko bima avant na banda délivrance. Wana eza musalo ngana salaka. Yebi musalo te nazo kende. Alors fait zela
Après, on a la prière pour purifier l'esprit. Yoka, Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande de me pardonner l'usage que j'ai fait de mon esprit en dehors de ta volonté et de purifier entièrement mon esprit de tous les démons qui peuvent rester. Je te demande de sceller mon esprit pour que personne ne puisse. Alors, botala ba prière oyo ezama be na nini? Ngamo sa nzambe. Moi nzambe yepa na ngai. Aibi ko prier bien te. Ngana aibi ko prier. Nasa ko lakisa ye abiki. Ba oyo basaki ba témoignage. On a délivré ba les gars na réseaux sociaux. Na pesa ba prière. Na pesa ba prière. Avant tout ça ba prière mususu. Ba izaka oyo te. Alors yoko lobake. Alors moi na moi si moko atunaka ye na vidéo mususu salaka. Abi même si cette prière est en accord avec la parole de Dieu, incapable de répondre à qui était. Prière est en accord avec la parole de Dieu. Nani a pétition. Ne kolonga yom tolanda mutoyo. Na yibisino que c'est na voiture hein. Soki boche tembe bono bane atika ko dénoncer ninga dénoncer na abwa te ya kabanzambe bomo nena osakana ye. Neti kama bale muke. Soki za ministère na ngai na obenge diacre. Ayibile côté. Alors alors que kir d'âme est diabolique. Mais c'est normal parce que ça a nilité, ça a délivrance, aïe bien répété. Aïe bien que kir d'âme est un diagnostic. Aïe bien. Ah, ça va bien. Sauf qu'un hôpital, ça a diagnostic. Bah retourne à yo. Est-ce que ça a allergique na? Est-ce que boy? Est-ce que boy? Docteur va traiter. Mais un pasteur tant qu'on a traité moutou, azalaka docteur spirituel. Alors, ça diagnostic, c'est qu'on a traité d'eni. Ça diagnostic, na non, maman qui n'a pas un ganga. Oh, bandot no tangandeni. Oh, banana na mboa. Oh, banana na policier. Oh, banana na boy. Oh, kene no bala libala. Donc il est aussi intéressant de comprendre les gens nini eza na ye. Bambo bandaka ye, amona gavana kisasa, amona gabala, amona le musasa la mwana, amona gabala mais azala déjà moi c'est libala. Tango azulu balanga biloko na, moi je comprends. Parce que nazo luka origine ya pasi ya zomona. N'a comprendre que il y a une porte d'entrée qui est largement ouverte. Il faut que tu kanga yango. Alors, je vais lui faire comprendre que il y a une différence entre délivrance et guérison. On va passer de belé baï bien monté. Michel, je sais que c'est là qui prêchait la parole de Dieu, libérer les captifs, c'est-à-dire la délivrance et la guérison. Si on fait même la délivrance, ce qui est aussi ici délivrance, donc il y a la guérison. Mais avant que la guérison, avant que nous passions la réconciliation, soit la bénémina batu, soit la nyongo batu, soit la biloko nyo soit passé, faut la propre sikoyo, soit la propre, ba sorcier ba ko biloko pam. So comme propre, ba sorcier ba ko biloko pam. Parce que péché est nourriture ya démon, nourriture ya démon, et ça péché. Mais comment vous avez fait boy? Et ça m'a mis hein. Alors, na banzi pour na mbongo. Mais c'est malheureux. Mais je sais que ça va na liboso ya sandu kwa makabo. Soit tele on a marque. Na liboso ya sandu kwa makabo ndenge batwazo cheka bambongo ti ayo kumisa mama oyo asalaka sacrifice. Je sais que ça va lier pe na mbongo na makabo. E mbongo makabo ya musala nzambe ayebi ni na musala pona yango pona kati église. Ba chantre ba kende na église kuna pa futa bangote. Hein? Ba chantre ba kende na église pa futa bangote. Pasi onga zo mona, pasi onga zo mona mundi mamona wango. Soki ba esprit abe bimi, ba esprit abe one bunisanga. E bunisa musala nzambe. Bakotika yote? Bakotika yote, boye Bible te bakotika yote. Alors, yoko loba, dikamambongo na pesa moi deux versets. 1 Timothée 5, 17 à 18. 1 Timothée 5, 17 à 18. Luc 10, 7. Luc 10, 7. Bandeko. Moninga na biso. Na ebite, soka sala buzamine ya ndenge ni. Mais aza moninga na biso, aza na batu. Banso azo bika, banso azo bikate. Na mona ki femme fo asali témoignage que aza mutu ba lamba utaka bana okaba mingi wana batu mususu bazo ngi na bako lobate.
ndeko na ngai nani gouvernement français et lobi nulle part que y a za muyibi. Les enquêtes sont en cours. Balobi te que za muyibi. Bino bandeko na biso e ba congolais, mutu mozo ridiculiser ndeko na bino congolais que za muyibi. Et en plus faux prophète, ayebi te que na Bible il y a amour du prochain et amour fraternel. Amour du prochain, c'est-à-dire tout être humain est ton prochain. Mais Jésus-Christ, à sala eloko moko, babenga ngo amour fraternel, o ezali likolo ya amour du prochain. Cela veut dire que biso basali na nzambe, na bandimi, toza na kati amour wana o ezali likolo. Cela veut dire que ceux qui mondimi azinga na problème, akobima na libanda te, akota na kati ya église. Mais tant que tozo mona basi na mibali bazo critiquer ye, elingi koloba ke baza na kati ya sorcellerie parce que baza amour fraternel te. Ou alors baza ba société mais maté wana ba yebi yangote. Alors yé albi prophète ayebi yangote parce que batu mususu bako attaquer ye mais yete. En plus ça zo loba ke il faut avoir peine il y a 5 ans, il y a 10 ans donc aza content. Ndeko kozala muta passe ya problème hein. So kozala passe na vie na yo, obanozala jaloux naba oyo baza kozwa. Alors minute esili natala eloko wana soki na kozwa ta 1 minute ya ko continuer na kosala yango oh là là voilà totalement OK vraiment soki toko êtes-vous chrétien? Aïe. Ne manquez pas cette application. C'est une application qui vous permet de lire la Bible une par l'identité de Christ. Même si le sorcier s'échappe contre toi, ils ne te feront rien. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai appris une chose. J'ai appris que la communauté congolaise, c'est les gens qui aiment tirer les gens vers le bas. J'ai appris. J'ai Dieu. Parce qu'il m'a appelé dans la délivrance. Ce qui va tirer vers le bas. Tire les gens vers le bas. Pour tirer vers le bas. Jamais me tirer vers le bas. Parce que moi je les connais. Je les connais. Je ne peux pas faire des interviews où on ne répond pas aux insensés. Il faut te donner la valeur. La grandeur ne répond pas à la bassesse. Quand tu es déjà grand, je peux vous dire quelque chose. Je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas ministre. Je ne suis qu'un ambassadeur. Il y a un gouvernement à Mokilité. Quand j'arrive quelque part, les ministres me cherchent. Les présidents des assemblées me cherchent. Parce que moi, le gouvernement est à Mokilité. Déjà à partir à Wana, il faut te sentir grand. Alors, si tu es déjà grand, ce qui est asticot de basse-main, tu ne peux pas répondre. Parce que hier, dans la Nicolo, Dieu nous a dit, avec l'identité qu'il nous a donnée, nous irons de gloire en gloire. Tu ne seras jamais la queue. Ce n'est pas la communauté congolaise. Ce n'est pas les sorciers congolais. C'est lui qui m'a élevé. Je suis le roi des rois. Ce ne sont pas les petits sorciers. Alimia na faux prophète mugu yone basamu sibino babengi bino ba insensé hein babengi bino ba insensé za zoba insensé aza zoba tala ninga zoloba tala mbuku ninga zoloba ozo sentir kutuke ye aleki mbuku na musika un faux prophète tali basakana bino babengi bino ba insensé
problème eza ya muke ya bino te bokomi na oyebi nayoka alimi ya mawa bango na ifonge ntango bagumbaka mokongo ozwi matiere kaka bazoluka kombo ya mutu babebisa mpo na bafuta bango 200 euro na YouTube me ndeni bozala jalousie na pala biso te biso olaka bofandi babo bade mosu mpu batini o 500 ofandi ye me yo kosala tout un mois ozaka wana ozoluka 300 mpo na mawa na YouTube okonamoka 4 heures ifonge ndeni ozwi matiere te nazwi te nga nazwi eza na bato bazofandaka ti ba 5 heures du matin bazoluka matiere bazotambola na ba YouTube bazoluka matiere me mbongo ya pasi mbongo ya péché ozozwa mbongo po fingaka bakoma bato okotala bandako ya bato oluka ba problème mbongo ya péché mbongo ya kindoki biso ozwa mbongo ya solo ya propre mbongo ya solo ya propre bandimi bapesaka mbongo ya mutoki na bango bandoki baliaka bato po azwa grade dimi ya ndoki eza sacrifier la chair humaine biso ozwaka oyo ya solo oyo ya bien voilà donc nga naza na eloko na koanvie ndeko te alors ke nga ningaka natake ye mpo na makambo ya nzambe mais siko mwana aloba eza te parce que bino bozo koatake na makambo moko oyo apeshe na ye te alors nayoki bazoloba na ye asala baekobo bandeko na nga na bible mosali ya nzambe moko te akendali felo mpo na sexe aza te mwana nzambe moko te akendali felo mpo asalaki amour na kingani na bible eza te basorcier mutu baye koyebisa bino ke eza péché moko ya grave bible ezolobela biso te ke eza péché moko ya grave nayiba version na nyonso interprétation nango nde bayiba interprétation nango te ndoki akoya bio nga na mwasi ma femme nga na bala nakokende lola aza kobombama na nsima kolobaki naza na mwasi alo ntango bino boyoka ndio na bobio aza ekobo nalandi makambo na ye nyonso asala ekobo te nani tata oyo soki bameko nayebi te qu'est-ce que vous appelez ekobo vous autres qu'est-ce que vous appelez ekobo mwasi moko abota soki bana mi 4 na batata tata abi ekobo pardon natuni ye obala ote obala te ozaki na kope ola ye na kope moto abotisa yenga mais mameze ekobo te oboti bana na bible il y a pas des enfants illégitimes ezalaka te na bible enfant illégitime aza te nzambe apambola baoyo nyonso babota na ndenge wana eza na bible eza ngai te alo bandeko na ngai nayebi te soki mpo na bongisa koka likolo kulota batindeli nga video babitala faux prophète na yo kuna ndenge aza kogangisa makambo ebele ayebi eloko moko te alors alimia yebisa ye nga naloba na ye mpo na likambo ya anniversaire bozonga borépondre nga me botanga komona nga te borépondre nga boéclaircir peuple de Dieu ke anniversaire na église to na nini eza permis borépondre bango merci